presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. État-major commandement des FARDC et de la police nationale, commandants des zones de défense et leurs états-majors, officiers responsables des zones de défense et régions militaires, chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. À l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilité et assignation que nous confère la constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser, en ce 1er décembre 2020, ici, au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. Ciment de l'unité nationale républicaine, les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, résolument dévouées au service de la République démocratique du Congo et à son peuple, ne se laisseront ni inféoder, ni détourner de leur mission sacrée par des vendeurs d'illusions en mal de gloriole. Redevables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation, les forces armées et la police nationale congolaise rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, national, républicain. À cet effet, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, saisissons la présente circonstance pour réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté sans faille, ainsi que toute notre disponibilité à œuvrer sous votre guise, Excellence, à l'accomplissement de nos nobles missions jusqu'au sacrifice suprême. Et comme l'indique notre serment, nous ne trahirons jamais le Congo. La causerie morale de ce mardi intervient 5 mois après celle du 11 juillet de cette même année. Bandeko, mbote na bino nyonso partout bozali, vraiment lelo ba disciple la ngai lobi baza na enseignement te bazui devoir ya kosala parce que naza trop pris na makambo oyo ya mboka. Bandeko, je crois que tozo banda 2021 selon ba analyse na ngai 2021 ekozala année peut-être ya réconciliation. C'est très important pour nous qui sommes des Congolais. Banguna baeli biso système, il y a division, et puis biso toza ko applaudir. Thème o ezali, je demande à tous les politiciens congolais oyo bazana FCC batika FCC ba rejoindre biso na lamuka. Ba politiciens nyonso, député, sénateur, soki yo ozana FCC
nako senga na yo obima parce que il faut to isoler Kabila 2021 eza 2021 eza année ya masekite. Je crois que nako demander na bakonzi ya Congo na peuple to kota na réconciliation parce que na lobaka na bino une maison confrontée à des luttes internes, cette maison court à sa perte. Et là, comment on ça la alors, Munguna a élu biso divisé pour régner. A moni biso to tangate to zaba zoba. Alors biso siko pe photo luka to la uni. Parce que ba oyo makambu oyo ibango basali et pas ya Chilombo. Tango bazolo ba ke constitution na yebite makambo basali siko za la constitution. C'est pour cela na liko loba mingi te na koloba ngono je crois entre vendredi et samedi na ko bimisa video moko bandeko binu to landanga bolandanga ko landate bosala pe ba analyse tokoki ko yaka te lelo to ye to lobi na muto boye lobi to ye to lobi na muto ainsi de suite mboka pe ezako kende il faut to kota na réconciliation poto za la ini soki toza ini Kabila okima soki toza ini Kabila okima soki yazo kanisa ke ba okanga Tshisekedi poazo buka constitution biso peto ko lakisa ye ndenge ba respecter la constitution soki force commune eza na kati ya constitution akolakisa biso yango to bazo bate bande ko sona lobi boye passe eza na mboka na niveau moko etindinga même na bisa ba disciple nga ke non bolanda ba vidéo bocha ba commentaire na mona ba verset préféré po nazo réfléchir na makama mboka c'est grave eza na mutu mususu atali atie commentaire ne après alali il réfléchit pas pour makama mboka azuye bati to sala nini ba idée nini ko pesa ndeko na ngai yo congolais mboka wana eza yo eza pe nga donc toza na droit ya ko réfléchir pe ko pesa ba idée na biso lelo to ya to fingi kuna ba fingani ndenge bomonaki ba ikozwa dernièrement nani tchala mwana po kotsa conflit entre baluba ya Kananga na baluba ya Mbujimayi bino monaki neti ya leki pona maseki mais non nasima mukongo makambo ebele ngala zolo ba aona zala makambo ebele oyo koyela pe ba politicien na biso bango bazo sakana te bazo continuer ko boma na empoisonnement ba minute ngala ka mingi te mutu nyonso ozo leka na nini na écran soki aza contre Chilombo aza na kan Kabila biso kondima ete même alobi makaba madame toza na besoin na ete soki aza na kan ya Kabila te aza na côté ya Lamuka mais soki yo lobi na biso ko na kan Kabila bongo yeko finga Chilombo so ba kangi yo okende na prison pona biso esengo mingi na la biso na la biso mutu moko awa na likutu yepe bakanga yepe alanda soki yozo kanisa ke yo toza vrai congolais to collection mikolo ya vrai ba congolais za banani c'est pour cela bandeko entre vendredi parce que le bina opema entre vendredi pour le bina obongsa matin dimanche entre vendredi na samedi na bisa vidéo moko je crois que titre ngo za réconciliation c'est très important pour Nabino, c'est très important pour Nanga, c'est très important pour na Congolais nyonso. Alors bandeko nangai na lobi titre oyo ezali ba politicien congolais nyonso oyo baza na kati ya FCC bo bandaka déjà ko luka ba solution ya ko quitter FCC bako ko entraîner bino tout le temps ba chien te bandeko nangai 20 ans na mutu wana ayibi apesi bino ba miette siko amemi bino na zamba na nzele boko masu mutu na ye azui finance ya mboka na biso a bloqué yango. Dans toutes choses, mes chers compatriotes, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Ce qui est à Monique est intouchable. Mon boulot est monakine. Communauté internationale de conseil qui va kangaye. Tout le monde mouton. Zela, vous avez les communicateurs.
Tous les bons ma bien, voilà. Ok. Et puis si t'es. S'il faut dire les choses que telles que les alliés Tokolobayango, s'il faut nous arrêter, vous allez nous arrêter tous. Et puis, vous allez tout so na kufi ezata munangai et kokaki na kufi na makala. Mais ce qui tobimi, nous allons combattre cette dictature qui est en train de s'installer. Aujourd'hui, nous sommes prêts à toute éventualité. Parce que nous ne pouvons pas estimer que Moka Lelo, les gens sont morts pour l'installation de la démocratie et Salima. Lelo, par contre, c'est un principe dictatorial. Vous savez, qui dit beaucoup, Chibé, mais oui, s'il vous plaît. L'AFDEL a combattu Mobutu par les armes. Mais moi, je suis le fils de l'AFDEL. Le PPD est le fils. Par exemple, moi, je suis l'AFDEL. Ce que j'ai noté. PPD, c'est mon PRP. Premier parti à Mouzé. Oh, Jeannette Kabila, ils m'ont dit que la. Je t'ai dit, Bazali, ils sont des députés. Ça n'engage que toi. Non, on a tout. Nous les disons. Ce qui est conseil à Bakanga, Bisso. Nani a Kanga, Nalobi, Baye, Kangaka. Bisso, tu as ma simate. Est-ce que ma propos est Barnabé? La patrie. Ma propos est Barnabé. C'est ça qui va bien par rapport à. Oh, il y a le bac au bac. Comment tu sois? Au souk, comme ça, fils mon corps, ma moi, le bac, Kabila président. Tu ne sais pas que fils mon corps, le bac, va repérer ça, va combattre, mais nous qui va répondre à Kabila, va se corps, on a été dans le tina pour la 10e année. Bakanga fils mon corps. Toi, tu sais pas Etienne Tshisekedi. Alors que Bakanga Kabila va ligoter, vivant ou mort. Mais c'est tout à fait normal parce que hier, le bac a vu. S'il vous plaît. Parce que. S'il vous plaît. Aïbaki beaucoup de victoires. S'il vous plaît, Aïbaki beaucoup de victoires. C'était lui qui était lui. Yo, ça va pas que c'est lui qui était lui. Tu as évolué. Yo, tu n'as mis tout là-dedans, c'est moi qui t'ai posé des questions. Merci. Tu as évolué. Quelqu'un qui dans la déclaration pour Kanga Kabila, ligoter-les. Vivant ou mort, il a limité. Le nouveau président de la République, nouveau président, Félix Antoine Tshilombo, à la veille de 2016, élection Zalata, c'est la déclaration 2016 sur l'élection Zalité, c'est que Kabila perd aux Zalaté. Nana Kangaï. Et puis les lots. Tout le monde va sous le ministère public, non, d'ailleurs Barnabé, avec un chef de l'État présidenté. Banana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nouveau chef de l'État. Tina fils Mouko on a eu des pèses. Quand Kabila était président, on avait un président. Si Nabino et Zanin, on a minute pour entamer des machines. Bissot a entamé des marches, mon côté, justice Wana. Oyo. Deux présidents, il y a composition à tribunal. Na, deux juges Wana, Balouba. Tu peux savoir, mon côté, ministère public, Moulouba. Na, on va aller procès à Kamel. Composition nous sur le tribunal, Balouba. Et puis tout le monde procès, promotion. Tant mieux. Va continuer à lire Rwanda. Trouve ça injustifié. On va baisser Barnabé. Pour avoir fait quoi? Burkina Faso. Kabila a fini, ministre scellé. A fini Kabila. Bakangaye. Donc Kabila n'a pas de personnalité. Il n'y a pas d'unité en tant que chef de l'État. Ok, merci beaucoup. Fils Moukoko. Et n'a pas combattu au fin de la santé. Parce qu'il y a 38 écoles buissonnaires. Parce qu'il y a un boum dans la nous sommes au livre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas mon problème. Quand ils insultent Kabila, maman au livre. Parce qu'il y a un maman au livre. Donc, continuez comme ça. Donc, on est bien aujourd'hui. Il y a une opportunité. Il y a une position. Même chef de l'État. Nous avons du respect pour Félix Antoine Tshilombo. Qui est le président? Yo, il est en haut. Tu es le président. Mais s'il vous plaît. Même on a plateau avec le président. Oui. Et c'est lui le président. Du temps de Kabila. Qui a appelé Kabila président? Merci. Qui a reconnu à lui parce que Kabila était président? Merci beaucoup. Pour ce soir, nous sommes prêts à toute éventualité. S'il faut qu'on nous arrête tous pour nous faire taire, dictature comme un royaume, nous sommes prêts à aller en prison pour la cause noble à Congo. Ça va passer. Merci beaucoup, FCC de l'Ozolé là. FCC Romolé là. Merci beaucoup. Bandeko. Bato ya maboma na moni bakome ebele na RDC.
Voilà un monsieur qui défend Kabila. Et ça, ma benga Kabila président attaque nani. Kabila benga président attaque nani. Ndeko nanga. Soki oleki na plateau. Oye koloba na Chilombo. Loba ndenge olingi. Mais soko yebisinga ke yo ozali mutu ya FCC. Na tina na yote. Je suis clair, hein? Moi personnellement, na tina na yote. Mais bazo zani po bakanga mutaboy. Tala ba proposer bimisa na kati ya media po bakanga ye, ba bwaka ye pa banyana ba ali. Elo ni baza kozela. Ndeko, batu oyo baza koloba parce que nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis. Et ça mawa aye batu nguna na zotinaka bango. Kabila mtaotinaka bango. Kabila zotinaka bango pardon, en utilisant des vrais Congolais. Petit homme, maintenant, les Kaliboso nani Henri Magie. On a petit nabiso. Kabila Tindie, Kendo et sa peuple que Chilombo n'a pas gagné aux urnes. Chilombo nani Sadari, il avait bâti. Chilombo, boye, biso to ça qui cache, tout ça. Ye mutatinda ki kanambe mutatinda ki aleka anu baka bakoneri ba petit wana bazana expérience politique te aka aleki sans kaye bake alliance moko za ko réunir entre Chilombo na Kabila alliance wana za makasi et Chilombo kangi akobwa na prison Chilombo te pardon justice kangi ekobwa na prison Chala mwana bazo utiliser toujours ba congolais et puis faut tala ba quel ba congolais utiliser ba professeur bango zanini bakozwa muluba yakananga babiyo kende yemba boy tangu Chala mwana yembiango même soka le ba ikombo Chilombo te mais ezalaki suite ya makambu oyo Henri Magie aloba yesi ko ya tiango na nzembo bon ba tu comprendre bakangiye il fallait que les prison intervention Kabila batikie Kadogo oyo bazolo basikoyo nazani kutendoko na Alexei no Elwi aye alobi ndenge nyonso si faut prendre les armes mais toyebi bandiko no biso na ngai na bana mino ba conteneur moko yaka na port yena kini eleki bena kati ya kini eketina kingakati ba conteneur wana ezeka na babinduki babilo moko ya guerre ya kusakana te Yesi koyo ayeko loba si photo zo minduki na za Kadogo na utaki na nini tout ça tozo minduki bandeko azo loba aza pour nani aza pour Kanambe siko Kanambe asali 20 ans donc alingi asala combien Kanambe pourquoi zo garder biloko nyonso wana parce que ayibi mingi abomi mais biso souka nango to traduire la justice c'est vrai que ba plainte comme belé mais bazo benga été mais souka nango ko benga soki ya ka secteur akoboma batu na kini ninga bomaka na Rwanda kama muto yo aza président kuna za mo sécurité basele ko mokote un jour ya okende aye bango ka okende alors aye bango ka okende voilà donc soko yo ko saka na Chilombo oza mutalamuka ou bien oza no mutu ya côté mususu mais soko oza no mutu ya nani ya Kanambe te y a pas de problème mais ceux qui ont ça Kanambe a pas nango le kate hein pas nango le kate hein parce que na yebi Kanambe asali na moko na biso voilà tout en oyo Ayibi biso bikoro, manana yepe sila, alingi pe kopende
Bandeko soki vidéo o ekomeli yo zala gentil o panza yango partout. Bandeko na ngai pasi nini oyo peuple Kabila atikili batu pasi ya marke ya ndenge nini? Kabila atikili batu pasi ya marke na ndenge nini? Iza mawa ta nga mosala na Nzambe nazomona ba jeune femme na Kinshasa oyo zobima na monoko na bango nazomona bakoko na biso bana ya 8 ans 9 ans bazoteka bapondu bazoteka bamapa na période na biso oteka biloko na pourquoi oleka na babana na biloko parce que nzala yali na période na biso soko ozoteka yango ezali moko babongo na poche mpona baparent te mais oyo eza mpona baparent balia ndako mobimba tolanda no bandeko na nga tomona na biso bahistorique ya bakambu na bapays mais oyo ya RDC eza tellement spécial ezopesa na balarme aux yeux donc tozokoka su kovivre te na bapapa na bana biso nyonso tokomi article kel na moto aza na age akomilukela te tala neti bana oyo na bapays développé baobotola bango bapara bana oyo baoteka mateme c'est normal est-ce que bango bana miso komona te ke tozosouffrir est-ce que pena mwana age mwana oyo ata même pas na 10 ans akozala na 9 ans 8 et demi mais mwana azoteka tala kafumba na nini na bassin ya mapa azoteka donc c'est horrible il a dit si soki olobaki papa salaka so olobaki tozokaka na minoko na bino mo bato bobonga il avait dit il a fait kaka bino mo bato bobonga bozomona alobaki asali biso bato ya pasi tozotala lipa nazona mona na age nanga naolia lipa ezanga bleba ni mwamba ekapasite otatala mwamba 100 francs c'est anormal c'est normal tozala bato tozala boyokela biso no mawa nzela université oyo etangisi basantene ya bahonorable baministre ne parlons pas etangisi bato ya minene nzela oyo ezalaki nango na makadam lelo tokomi lokola na village tokomi lokola na kananga tokomi lokola na matadi nzela ekomi ka jaune ka boye tozoyeba kote soyo ezalaka na makadamu pa bana na biso tokoyebisa bango nzela ezalaka na makadamu ekomaka nzela ezalaka ka boye tozovivre na pasi tozovivre na misère moko incroyable boyokela biso ma bozala na mitema bahumain botala nsima bozonga bato bisika mpe bowutaka bozalaka mpe bato ya pasi bobane koanvie bokoma na baposte wana botala biso bato esika botika na pasi nde tozolela mosala makambo ka mpo na bana na bino te biso mpe toza mpe lokola bana na bino on a de même sang rouge ya bino eza verte eza noir te eza mpe ka rouge botika koblesse biso on est tellement blessé na mboka oyo toza wana mpona kofinga te koreproche bino te tozojuge mpe bino te mais bosalaka ce qui est juste bosala ce qui est juste on souffre tellement mboka oyo tozonyokama tellement tokomi kozanga na esika kobwaka soi parce que mokili mekomi salite fulu toloba te soki olobi bakokanga yo soki olobi bakolandela yo etu liberté d'expression oyo batengisaka biso na classe natanga yango kaka na classe na normalité ezisaka te quand tu veux trop parler bakokango munoko babeti yo masoko fimbu et c'est normal makambo totangaka na classe pratiquement tovivaka yango te nga natangi diama na classe namona diama te natangi cuivre namona cuivre te mais cuivre ezosalama na RDC makambo nyonso eza na RDC je n'ai jamais vu ni or pays oyo ebimisaka or mais or ezotekama plus cher pays ezobimisa biloko esalaka telefone ezotekama cher koleka na chine bayaka koyiba awa ti esi biso telefone nga na kosomona valaka $200 na chine baoteka wana $25 mboka oyo ezobimisa bamatière osala telefone baotekela biso batelefone cher makasi tokomi wapi koma démocratie anayebi yango ese komo wana pena démocratie ayebi soki pena ayebaka kosama mabongo koma démocratie ayebi valeur nango te bakomaka mpo balakisa bato nde bayebi kokoma français ese bao basalelama bakoma na français wana c'est du n'importe balobaka lingala mpo lingala eza poko bamosolide eza te bati kobebisa biso morale na bafrançais ye yebi mo démocratie eza noni bana ya bano te loni ya asali ya démocratie wana
Bana ya pouvoir l'on a salé le bâtiment longa. Atkara bateau bateau dia mbongo ne ba ebo défendre elle. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors bandeko yo congolais. Yo nanga biso bale ba congolais. Tango landi message à mwana oyo. Esa lo na motema. Nyo sote message ka ya mwana oyo. Tango yo landi yango atake congolais. Est-ce que ça lo ndengi na motema ndeko nanga? Mwana oyo jeune femme oyo a apprendre bino que démocratie eza yango te tozo sala. Alobi lo mo touchenga abi bozala na ba cœur ya ba humain. C'est touchant. Hein? Alobi bozala na ba cœur ya ba humain. Alakisi balabala wana. Alobi balabala oyo eza na makadam. Mais lelo makadam kuna muna nakate. Na lobana bino bandeko ngai. Nous avons des ministres, des PDG, des sénateurs, des députés et consorts. Personne ne travaille. Pour mboka oyo bato travailler ka ezaka boité. C'est pour cela bandeko tango ngai ma jeune femme ozo bateke peut-être tu lo moko za ba idée ba ya bien mais finance va bloquer yango. Ya on a bien bino bandeko année 2021 il faut tout compte na année ya réconciliation. Yo oye bakoza congolais ngapena bakiza congolais to bundela mboka to faire partir wa mutu wana azana keri ya ba imete azana ba keri ya ba imete ye binaika ke sona kupesi congolais ka moi dima kuta ka moi combien congolais azana ye bien donc afanda na ye ndenge mwana zo etaliete mais bino ba conseiller boza kuna mais vous êtes des Kinois tant mo zo fanda biso eloko to sala oyo mais c'est comment sécurité to zo pe risque. Bon, vandi na mokonzi ya mboka pa ezali, bolakisi ye. Biloko oyo koko changer motema. Quel que soit alliance ezali, alliance ebukanaka. Alliance epanzanaka, alliance. Azot la neloko aboye et PCP mawa. Ah mais non. Mais si koyo akosala nini parce que finance eza bloqué. Finance eza bloqué. Information eza bloqué. Ministère de l'information eza bloqué. Donc, il ne peut rien. Alors, est-ce que nous, Congolais, nous devons accepter, de continuer à gagner, bah côté nous sommes là bloqué. Tiens, méthode nous sommes au Fongola yango, il faut qu'il y ait une réconciliation avec nous sommes Congolais, to comme mutumoko. Est-ce que les Congolais, députés, sénateurs, bazana FCC, est-ce que bazana ba keri ya ba humain? C'est ça le problème. Est-ce que bazana ba keri vraiment ya ba humain? Kota la biloko aboye. Mais ça mawa. Et faut qu'il y ait na kini biso na poto awa. Faut qu'il y ait na kini salité za kuna. Même so ba tiemo konzini ni ngai na kotika poto te pona ki na mboka ndengwana. Parce que salité za kuna. Ah mais non. Tala mwana ndinga zoba. Mboka comme salité. Fulu azawa na solo bangwa. Alors yosta ko zo mbongo zo kunulia kabri na victoire na mwa kwanga. Mais ça ma mingi ndeko. Et ça ma mingi ndeko. C'est pour cela bandeko na ngai. Toyokana. Totika na kofinga na kabiso na biso to luka solution mutu a comprendre que baninga balingi boye ko bundela mboka to bundela mboka na ba vidéo te na ba non to banda siko ba action il faut ko bengana il faut to sala boye soki to yokana biso nyoso kabila to isoler ndeko akiba parce que le coup da komina mbongo boyo kanga ko komina mbongo mutu mbongo ninga kokufate mutu mbongo ninga kokufate nenga kosaka chilo boke na ko boma yongo pe na kokufa lukuta to boma ninga kata kisasa. Soit c'est un bomaï. Donc, pas si nabiso, ça pas me souster. Hein? Pas si nabiso, ça pas me souster. Dans la seconde négative mboka. C'est vrai que minute ici, il passe dans Ngwana. Minute vraiment ici. Voilà, je suis sur le pont Kwangu. Talawana pont ezoko ya Kalate. Donc, tout le monde le sait. Pont ya Kwangu ezoko ya Kalate. Donc, batafonnaire n'a évité, balobi baleka kiawa, balobi qu'ils ont dit qu'ils devaient revenir, mais bazozo ont été chaque jour qui se passe. Pont ya Kwangu ezoko ya Kalate. Donc, on va assister mutu kwa moko munene ou bien ya muke na batunde ya baleka la population ezo dinda. Pont ya Kwangu ezoko ya Kalate. C'est connu de tout le monde, mutu nyoso ayebi yango que pont ya Kwangu eza déjà un problème na place wana
balobi soki ressort ekweyaki nayebi te il faut basuspendre nayebi te bazela nini mpo basuspendre batya bac semble qu'il faut basuspendre trafic batya bac pour que bato bakoma koleka na bac baya kosala mais mikolo ezoleka eloko moko ezosalama te mpo ya mai ya kwangu mpo oyo ekabolaka eza na national numéro 1 na nzela oyo ezokende kenge kikwit pont oyo ezokwea kala te donc on va assister comme ce qui s'est passé na est kuna bien na Kasai po ekwei bato bakufi alors tosengi na baautorité na gouvernement il faut intervenir rapidement tosengi na office de route foner ainsi de suite il faut intervenir rapidement tolingi te bato bakufa awa il est encore temps d'arranger ça mais eloko moko ezosalama te tout le monde le sait mikanda ekota partout toutes les autorités le savent que pont ya kwangu oyo maréchal Mobutu atonga atikela biso oyo ezali korelie ezali pont moko ezali na intérêt économique stratégique ya makasi pont oyo ezokweya kala te nazorepete pont ya kwangu ezokweya kala te oyo atie tembe aya ye moko akomona libulu esalami déjà wana ngana uti wana donc je vu donc il faut kobanga et c'est connu de tout le monde ici c'est connu de toutes les autorités que pont ya kwangu ezokweya kala te merci bonne journée espérons que bokoyoka pour éviter que bato bakufa na se kuna nyonso elesami déjà mais on ne comprend pas pourquoi bazo intervenir te bolingi nini bato bakufa donc pour edindana bato na kati pour bato bakufa c'est ça que vous attendez. Voilà, merci, bonne soirée à vous. Tout ça, on a Katia Kenge, c'est la DPG, la dynamique pour la promotion de la jeunesse. Merci beaucoup, Bandeko. Boyoki Namboka, Bapon et Bandiko Kweya. Hein? Bapon et Bandiko Kweya. Botala Moussala Kabila Tiki Namboka Rabiso. mais ya ndenge mabe te bamona image bamona mpe nzela ndenge nzela ebebi nde ekomi bato bakomi kosouffrir na nzela or nzela eza ya or ebele ya or eza awa na kati ya mongwalu mais tala nzela kamera azokisa kuna image bamona bango ndenge bakaro wana ezoya malembe yango wana ebandi koya eza nde bamane Eza bamane ezoya merci na bino bacameraman oyo ozofilme eloko oyo polepole okokweya te nzambe akozunga mawa nde na bino bakoli mawa na bakoli kambi ezozinga kotema merci